ngai nazali nationaliste naza mosali na nzambe makama malamu tokondima ya mabe tokotelemela oyo pa kopesa toli tokopesa toli yango wana vraiment merci na mapinga na biso merci na gouvernement na effort baosala babisa misolo po ete mapinga na biso ebotola bamboka oyo banguna babotolaki il paraît que notre défunt président Mobutu hier mutu akotisa bakawande na RDC babieza ye bon ezalaka mpenza na volonté na ye te ezalaki na volonté na ye te batindaki ekotinda omoni bacommunauté internationale oyo bazalaka mwa motema mabe mingi yokaki na époque ya défunt maréchal Mobutu babote biso ata commune moko moya biso bakonzi bazalaka so bapepe bolingo revendike batindi bapulusu baboma bakanga baleve baviole or mboka etambolaka ndenge wana te lelo bookende bazo exécuter peine de mort boyeba ke bokozonga lisusu te tolobaka tolingi lisusu koyoka bakuluna te population elembi pasi toyali na guerre na est na barwanda oyo bazo atake mboka tozala lisu na guerre na bakuluna baki wana bazonga lisusu te bino take basala nzambe koboma mutu okata vie ya mutu na mopuse vraiment papa versa esala ndenge mpo na bino basala nzambe esala ndenge naza contre peine de mort mutu azala makoki ya kolongola mutu na mokili c'est lui-même Dieu mutu mosusu azala makoki ya kolongola mutu na mokili malgré tout bana wana bazosala mabe na baki mingi baza barace ya mabe esengelaki bazwa encadrement ya gouvernement ke barace ya mabe besprit mabe etinda bango wana esilaka na nkombo ya yesu au nom de jésus bino bapaster apport nini eza mpona barace wana to mpona baesprit wana elongwa na spiritualité take bino oza bahomme spirituel bojouer role nini mais ke na prison même na prison beglise ezalaka nga nafongolaka église na prison ezalaka na bamembre ebele ozomona epuis na église oyo nafongolaki na prison wana bagrâce assassin bazalaki kosambela kuna bamolamola batabazo bascram babisi wana batuka basu balhomme sans cœur yo akoma basassin mais mingi na bo mpe babongolaki motema ciel ouvert lefomani kemona nzambe monani loboko na tata esemwami likolo balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango oro na Vincent Makeba mbote bandeko balandi ya Ciel Vert TV topesi bino vraiment merci beaucoup na ndenge bozosala kati na Ciel Vert TV no ebete boza ko s'abonner boza ko tala émission ceux qui otali émission o mbala liboso olanda émission s'abonner
vraiment ozala décider ozala édifier à travers l'émission où les kaka nzambe yalo la kopambola yo ezala pe partenaire à CLV TV partager émission ni ozala édifier linga pe mutu mususu aza édifier parce que ba émission ma be ekomi okotsa batu na ba loge okotsa batu na nzela ma be na nzela mulili ekomi ko telemisa batu mususu ba ko telemela nzambe à travers ya ba émission mususu botala CLV TV eza émission oyo édifiaka batu be katina mukiri mobimba. Merci beaucoup. Ça peut tarder dans la caméra, la moni ingénieur Josué Liwanda, ne mutazo ben na biso ba image oh ça s'oublier ada se connaît na frère Caleb na frère José ba on de mutazo ben na biso ba image poto les 565 na ba pas intervenir na bino. Merci beaucoup. Nazali ngai mo côté pour la pesa bino sujet to lobela nazala confrère na ngai pasteur Flamme d'Angola ko pesa bino pe moté. Voilà, merci l'homme valable pour la parole. Donc, tous allez avoir pour une belle émission. Vous l'avez vous partagez, vous partagez, vous pouvez s'abonner. Toujours dans CLV TV, Penzambe, il y a Abraham, Isaac et Jacob, Akopambolayo. Abondamment, l'homme valable. Merci. Merci beaucoup, pasteur Flamme d'Angola. Nous avons lobby, tout ça, dans sujet de lobby, le phare. Nous avons invité un bistrot très spécial, les patriarches qui sont marqués là, nous avons mis la chaîne à l'élo. L'élo, analyse l'élo, nous avons pour la Mamboutali, Mamboka. Parce que les patriarches qui sont marqués là, les nationalistes, les gens na Congo, ayebi politique à Congo, ayebi Marambo église, ayebi Marambo na Congo. Par rapport à Marambo et l'équipe na Congo, nous avons patriarches qui sont marqués là, tout ça, l'analyse pour la Marambo Mboka, pour édifier, pour la brancher, pour changer terre. Na opesa mbote pa ya patriarche besa makela. Shalom patriarche. Shalom valable, shalom pasteur Flamme. Nzamba pambola bino bonne invitation. Le roi bebi to renobla maramamboka. Voilà, parce que mosali ya nzamba azalaka pour la population. Oui. Azalaka ngamba peuple pour mboka za peuple. Même ba président biso Fachi ba to bazaka na kati ya gouvernement. Baza ba peuple. Ya mosanza bazaka ngambu ya peuple. Tiranzamba pambola bino l'invitation à l'élo. Je crois que bato bazala vraiment édifié na mabutokolo. Merci beaucoup Patrice, je vais ça manquer là au lobara bien. Moi déjà soupo au Mexique biso déjà to boli qui déjà au lobby déjà bien au Klexi biso rôle ya Moussa Nzambe na mboka. Merci beaucoup papa Vincent Ndengeni ni santé. Tout le monde qui au salaki émission na maman Bénédicte Makela au salaki pena pasteur Flamme. Par rapport à bateau en Arabie Saoudite, la réaction à bateau vis-à-vis de l'émission Salaki. Bon, moni obi na chaîne na YouTube et comme ça na mingi. So bo c'est l'émission mo ezali ko édifier bateau. Et donc ça va trancher là, bateau balanda ngo pe na mingi te. Oui oui. On mona ba vie muke. Mais ce qui au sali émission par exemple un PC na ligordo bazo swana. Libata na soso eza benda bika omona bato bakoti batala ngo ebeli. Donc eza moins compliqué pour les ça bon patriarche. Mais parce que bato balinga makama mabeti bato balinga makama mabe makambo yo ekopengu saye makambo ko memena banzela mabe mais makamba malamu oyo ekozo sa bato nzela bato balinga voter mais ngala mona ngo zala ngano eza normal parce que ça accomplissement ya prophétie ya tamba suka bato balinga mabe mingi koleka malam bon kola zaloku. Merci beaucoup. On a donné réponse tout le monde Patrice, je vais ça marquer la réponse de Bisso, on a dit yom total l'émission vous allez édifier par rapport à la réponse il y a notre patriarche. Patriarche je vais ça marquer la nègre dans le lobby lelo Bisso na pasteur Flamme tout va le caillou pour na tout la par rapport tout ça l'analyse par rapport à mambo itali mboka na Bisso. Tout le monde a mboka na Bisso mikolo to les cartes qui cause la défaite dans ma case. Baboto na Bisso ba territoire, baboto na mambo belé mais lelo la grâce et la prière na bino ba patriarche pour ça la pour na mboka to moni ke nzamba mo longisa ba pinga na biso to miko ko récupérer ba territoire mususu ba masisi ba po ba boto la to mo récupérer pour na yo patriarche Vincent et ça lion nengeni beti maboko ouais na bekeli ma pinga na biso maboko parce que mboka eza sacré. Mboka bakabaka yango te batekaka yango te mboka babatelaka yango neti biso baoyo tozaka na nationalité moko soki leo Congo ezali te ekozala mawa plein mpo na nga pasteur Vincent parce que nzambe asalaki nga nazala congolais alors ntango mapinga na biso baza tout fait tout flamme
bazobotola bamboka mosusu bazobengana bakuku dendo ngai yango moni mbala moko réponse nanga ezalaki oui nakosa yo te lo valable ngai nazali nationaliste naza mosali na nzambe makambo malamu tokondima ya mabe tokotelemela oyo mpa kopesa toli tokopesa toli yango wana vraiment merci na mapinga na biso merci na gouvernement na efolo baosala babisa misolo po ete mapinga na biso ebotola bamboka oyo banguna babotolaki bando balimbisa esuka wana te baketi kobotola babunagana bamboka mosusu oyo eza na maboka banguna babotola yango parce que mboka na yo eza mboka na yo neti nga naza na ndako na ngai boye ngai kolinga te ke moto mabe akota na ndako na ngai abanda komaltraite mwasi bana abanda obebisa biloko ya ndako na ngai nakolinga yango te alors mboka mpe eza ndako na biso donc ezala biso na bakonzi na biso toyei kolinga te ke bato akota na mboka babebisaka mboka babomaka bato baviolaka bato e tokangi maboko totala bango encore une fois bravo na mapinga na biso bokende liboso bobotola na baterritoire nyonso tu oyo bazwaki vraiment ekozala malamu bon na guerre bato bakufaka malgré ezalaka sue na nga mpena te parce que bato wana ntango bazokima bazokende mapinga na biso bazobeta masasi eyi mpe bozwa bainnocent mais nakosenga mapinga na biso vraiment nzambe apesa bango makasi bakalikilaka mpenza bien ezwaka kaka bakuku dendo mais ezwaka bapeuple te vraiment ekozala esengo mingi Voilà, Patriarche, merci pour la réaction. Vous avez vraiment fait beaucoup d'attention. Question nanga ezabongi. Na lobi guerre au ya est mais batundi balobaki ibanda depuis ya temps Mobutu ezabongo. Bon, na mona côté kuna ya est passé flamme et ça vraiment ba nungu mingi par rapport à ba côté mususu. Uta tozalaka bana mike moi ba nungu on ezalaka. Mais le rôle à présent Mobutu azaka très fort. Hein? Et c'est que ko kolobama pena mingi te mais je sais que bandungu nungwana ezalaki toi concentré parce que président Mobutu na gouvernement ya tango wana ezalaki très fort ezalaki facilité pour kota na Congo au sala bisala sala parce que Mobutu azalaki pena elombe yoka ni baza koyembela ye elombe cessé tokolanda donc azabele elombe ezalaki facilité kota na mboka na ye au ça n'importe quoi nde tozomona ezolekana ba génération oyo donc moi nungu ya guerre yango ebanda mwaka. Mais il paraît que balobi que notre défunt président Mobutu ye mutu akotisa barwandais na RDC babi eza ye bon ezalaka mpenza na volonté na ye te ezalaki na volonté na ye te batindaki ekotinda omoni bacommunauté internationale oyo bazaka mwa motema mabe mingi bazaka mwa motema mabe mingi place passé flamme nga mpena nga loba bamindele balingaka biso te par rapport ya bamakambo elekaka oyebike makambo ezoleka oyo ya este soki mpena bamindele balingaki biso nde makambo basi basilisa yango kala mais bango bayekisaka biso eza guerre politique biso moko toyebani eza bamindele bato baza kofinanse Rwanda baza nsima ya barwandais mpona kotia trouble na mboka na biso mpona bayibaka biso baminere babomengo eza na mboka na biso donc baza bitema mabe makasi mais bato bazokufa baza bangungi te baza banzindi te baza bato esalanga parce que mwana moke akufi pardon mwana moke mama nakufi mazobela libela mama na ye mutakufa oui donc bato baza na motema te bamonaka baimage oyo te donc président Mobutu azalaki poussé na bamindele mpona kokotisa barwandais na mboka na biso ezalaka foti na ye te voilà. Merci beaucoup Patriarche Vincent Makia tozolanda malamu na ba réponse na yo na asile
bana nzambe oyo balandaka yo balingaka yo bazosepela na baréponse no mpo olobaka bien papa Vincent tozongi na actuel na mboka na biso actuel tomonaki dernièrement awa mambo elekaki même na mboka tomonaki même artiste Kofi asalaki même émission bayiki toza na guerre te guerre ezaki bazobeta bino bozongisa mais biso bazobetaka tu tozongisaka te badosenga président Fati a signé guerre c'est que nous avons attaqué le président Fati a signé tout le monde. Nga c'est que le bon banakalaki. Président Nabiso Fati Beton a déclaré guerre contre Rwanda. Oui, c'est qu'il a déclaré. Non, non, n'a pas déclaré guerre. Bon, tu as déclaré guerre, bah déclaré officiellement. Oui. Tu as dit que guerre, tu as la guerre na Rwanda. Rwanda est allé quand même pinga Nabiso, bah lamuki. Na ba wazalendo na zobe tala bango maboko makasi ba patriote ba patriote nzambe a pambola bango apesa makasi parce que ba onde bazaki na pongi ba surtout ki balamuki et ba bandi ko attaquer so que ça na solo bazo botola ba mboka oyo ba M23 bah soit qui encore une fois nous avons travaillé sur ma beaucoup ma casse c'est caché oui sur les camarades vous avez photo d'image bah attaquer sur ma casse bah bon toi bah territoire nyonso oyo bah nguna basui pour être kimia et zonga na mboka na biso Congo et ko sala bongo malade voilà patriarche merci pour na ba intervention na yo vraiment aux loba bien aux ab vraiment na molongo na makambo oyo zo loba na bato bazolanda biso na lobi nazo songa kana même question onga na tuna kiyo na lobi lelo confusion et comme confusion et salamaka parce que baimboka min balobaka ke ezali musée le père d'akotisa ba rwandais awa mais la source biso to yebi ke c'est le défunt président Mobutu ndakotisa ba rwandais mais quand on expliquer baimboka balanda biso malamu oui président Mobutu azaki na ba rwandais azaki même na bureau na ye ba rwandais bazalaki mais guerre ezaki ndenge za le noté yo kaki na époque ya défunt maréchal Mobutu babote so ata commune moko jamais ezalaki te bazali kokomolisa biso soki bokoti na 8h ozwanga na 10h boza déloger so bokoti lelo bopiki mwa pende je crois que lombe okoma te voilà ezalaki ndenge wana alors mpona monsieur Laurent Désiré Kabila oui ye asengaki aide pa barwandais na baugandais mpo baya abundisa Mobutu par rapport ya dictature oyo ezalaki na mboka mpo biso nyonso tolembaki dictature tolembaki dictature et tozali mpe na mposa changement ye ayaki na bango mpo na changement ayaki teke mpo bavanda awa babanda kobomba batu babotola so baterritoire na baprovince to bacommune mosusu non ayokani na bango mpo basalisa ye changement esalama e bango bakende ntango bakomi awa bato awa balisi kozonga te je crois que l'époque wana musée tosi tokolaki déjà omonaki makambo elekaki tobenganaki bango bakendeki mais lokola baza na posa ya bomengo na biso motema likundu na makambo nzambe asala na mboka na biso bayaki su kozonga mpo na kotia tulbe na mboka na biso mais je crois que nzambe akosala Congo ekozala libéré totalement. Merci beaucoup papa Vincent. L'émission tout ça a plaisir parce que ma question autour vous avez vraiment la réponse facile à répondre biso. Nous pas molo papa Vincent. Merci. Toujours continuer toujours la sujet na biso là il y a la guerre na biso il y a soda. Mais papa Vincent tout le monde a plein président Félix a changé chef d'état-major ya mboka. Bete o akoti esikane mutu ala musi basoda basa eloko wana to eza kaka bango ala muki. Bon, je crois que tant que on peut influencer, c'est ça. Tant que on peut influencer, il y a on a pas konti baza obligé basalaka malamu biso ba peuple to ndimaka bango to comme ça nzambe à travers bango. Ba ko sala contre ba peuple té ko levaka batu ko kangaka batu ko boma non. Lelo onga so nazala ndako awa soki mwana nga so elela nga nzala to papa nazala posa mikate na okamelo kingo te
na okamole kingo te ata soki nakopesa mikate ya mbongo ebele te me ata moke nakosombela ye mpo nalakisi eke mpe naza responsable na ye. C'est très important. Moi ya biso bakonzi bazalaka so bapepe bolingo revendiquer batindi bapulusu baboma bakanga baleve baviole or mboka etambolaka ndenge wana te babaza bapapa biso tozali bana so tozolela mikate tozolela manga tozolela bombo baki obomaka biso te baki obomaka biso te. Il faut basalaka ata moke po biso tosepelaka. C'est très 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 important. Donc geste basali influencer bapinga na biso po ba récupérer basisi na mboka mso mike mike oyo banguna bazwaki encore une fois. Bravo. Voilà, merci Patriarche, vraiment c'est une belle émission pour partager en gros et que ça là vraiment bien pour le coup Nzambe. Patriarche fait ça la question dans des abonnés. Est-ce que pour le moment nous te fandi à oyebi que ba congolais na biso awa mingi baza résider na Rwanda oyebi. Bon, na ebité pour ngana comme na Rwanda te. Je ne sais pas mais le gars to kangami na bango et ba congolais mingi basala na Rwanda. Bakendaka mpe kuna bazalaka misala kuna bafandaka kuna mais eza mabe te eza mabe te oyebi ke mokili ekoma lokola ndako soki osepeli kochange ndako ochange soki osepeli kovanda ndako moko songolo to kofutela okefutela soki moto amoni ke Rwanda ezali favorable pour na ye eza mabe te ape tozala barwandais babisimaka bazalaki awa te baruberwa aza rwandais matanga wakola wa voilà eza mabe te wana bela nzambe asali ndenge wana nzambe asalaka ezala ndenge wana bakonzi na biso tozwaka na bamboko bazokamba biso lokola bakota na baloge bakota na misala mabe balingaka makila batu bakonde batiaka baconfusion wana batiaka batrouble wana mais biso peuple toana trouble te jamais. Voilà. Patriarche nenda bakisaka kaka sur question na tout niveau olobi eloko moko ayo eza très important olobi bacongolais ya mboka na biso awa mingi basalaka na Rwanda mingi mpe bafandaka na Rwanda. Mais si koyo ya Rwanda pe mingi pe bazar mais pourquoi biso to lingi ba Rwandais awa basila mais kuna tandis que ba Congolais pe bazali ba Rwandais abasila ndenge to so benga na bango to benga na moto linga ko mona Rwandais te mais tandis que wano kosi ba Rwandais bazali na lobi bazali to so benga na nde to zande na guerre na mapinga ya Rwanda est-ce que moni biso ba peuple so bunda atatu te mapinga ndezo bunda parce que bango baye koboto na biso moka yango na bapinga na biso il faut abunisa bo babenga na bango mais biso ba peuple rwandais na biso to saka na problème te donc yo na bitumba on coopérer pe rwandais mo pas ko ça mais l'église ko yamba e oh pourquoi pas c'est que yo pe pourquoi pas yo pe ke no te sa malamu na Rwanda oh bon mabesa soki boli mo santu nzamba tinga na ketia na Rwanda nakotia pe na Rwanda bato babunguli mitema bona ba Rwanda baza bato ya Satan bana pe nzambe baza na Rwanda na ipe koteya bato babunguli mitema bandime likolo baseli babali kosela nzambe otia pe puku dendo yo bela ba question so tuna rabato ngani tokuta na wana mais wote ya Hollande mission patriarche soka landi asebe ko landa gloire à Dieu. OK mais tant que ba occupé côté ya kuku dendo ngai sango malamu na ona kotia ka batu et ça nazo viser mututé mais nazo viser batu OK ba ko la mitema bande belankolo ibolobique aller dans le monde entier et fait de toutes les nations mes disciples et viser batu ebele et ça mutu mo côté soki président nani Kagame kuku dendo akolanda asepeli kobongola motema eza mpe mabe te atika mpe bizala mabe wana ya kotina mapinga bayaka koboma bato awa o bazoboma wana baza bapese te alingi okola mpe te wana yo mtolobi mponga na bi age na ye te soki akoli soki akola te nga na ye eza kutu buzoba te eza kibudiabulu OK
parce que yo soki bati yo na position ya bato yo ozoboma wana olinga yango te po ade ezalaka soki bitumba ebi na mboka baprésida bakima azobanga lisasi me fale babangaka te zala wana mpo kobomisa bato eza kitoko eza elengi eza sukali mpo ade bakimisaka basi na bana na bango zala wana mpo mona soki lisasi ezalaka elengi na nzoto soki liwo eza eloko malamu kokima te zala wana tika famino wana pase flamme oyebi bible olobi mabe olingi basala yo te kosala mpe moninga te kosala mpe baninga te mpo bakomesire yo ndenge omesiraka baninga kobomisa bafami ya bato bana batu bana mike boye bazokufa na banzala bato batikeli baveve okaboli bafami ya batu mpo na ka bokonzi na yo mpo na pouvoir na yo mais eza malamu te soki bayebi bazongisela yo ale ozwi mbango pakati mwasi na bana famille bokimaka te bozala wana voilà. Merci beaucoup Patrice Chebesa Makela nzama pambola yo to kende vraiment vers na to kende l'émission na nanjona boke binazui question mo bewana olobi ke ozongi na bible ozongi biso na bible olobi ke nzamba tindi biso mission ba disciples aller partout ouais bon soki ndenge ba déclarer guerre na Rwanda est-ce que nzamba sera tindi yo kende hotel na Rwanda mais ba déclarer guerre au kende hotel à la condition dans la guerre na Rwanda donc supposons que le président de la République a déclaré officielle guerre et nzambe pas poussé au kende hotel na Rwanda na kawana oki nzambe muta poussenga na kende koteya peut-être ça malamu noteya bango nde na beka liboso nde passer fuma tuna kizaka même question baki ba bongo la motema batiki ba makambo wana parce que eloko esalaka bato babimisaka baguerre wana babombisaka bato eza milimu mabe ezali satana lo valable ngai nalinga komona ta makila ya mutu te tanga ata soki tazoki na gilete noka yango nkele komona kobomisa bato ebelebele bongo nde namonaka do bato baza na betada mosusu alors sango malamu oyo nakoteya bango ekopuse bango babongola motema nzambe asali mutu na mutu na ekolo na ye aza zoba te asali mutu na mutu na ekolo na ye peut-être soki nasepeli kokende kovanda na Brazzaville na Kongo ngambu to na Uganda to na nini ça va weza volonté nanga mais nzamba asali mutu na mutu na ekolo na ye nzamba aza zoba te kwa kote na ekolo muninga te otaka trouble obomaka batu obomaka bilimo batu eza malamu te soki nzamba atindi ngai nakende koteya mais moto mona bible akende mpe koteya na Ninive c'était qui Jonas voilà aoteya na Ninive bato bazali bato mabe mais nzambe asepeli na mabe na bango te e Jonas tanga aketeya akekuti koteya na motema mabe mpo bato abongola motema te amona ndenge nzambe akoboma bango malgré ateki na motema mabe mais bato abakaki baloba nzambe babongoli mitema bazalaki sauve. Merci beaucoup Patrice Chebesa Makela. Tu sais, moi close mukie pour na dossier où était maman boka pour la guerre. Toujours continuer toujours tout carrément tu sais close dans la guerre. Et lobo kende vazo exécuter peine de mort. Boyeba que bozonga lisude. Tolobaka tolingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi passe. De ali na guerre na est. Na ba Rwanda oyo bazo attaquer mboka tozala isu na guerre na bakuluna tata mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia toyokani mama première ministre alingi kimia na bonde meeting de Pesamela Kibiso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Pour être ministère de la Justice, il y a une répression. Il y a une fimbu, il y a une minduki. Toujours là. Pour être
nautaki koactualize circulaire oyo ezali koleve moratoire ya peine de mort ya exécution ya peine de mort na mboka na biso oyo ezalaka prise na 2023 et na actualize yango banda décembre 2024 soki bakondane yo ozali kuluna bakondane yo na peine de mort boye baete bakoexécute yo tozoyokana soki bakangi yo kuluna bati yo na disposition ya justice yeba ete bakoexécute yo Papa Vincent a signé aux qui n'ont de tout le mission sur les cas où il y a des situations Koulouna n'a pas dérangé biso na mboka tous a dérangé fort na Koulouna mais l'autre monde il a matal il y a mboka ils ont qui ba décision on a ba Koulouna mais l'autre monde il va télé ba on a peine de mort tout le ministre de la justice azo ça ba on va tout bela ça va on ne ba qui on a ba ozonga suspect bi le temps qui ba ça na nzambe ko boma mutu ko ta vie mutu na pousser vraiment Papa Vincent. Et ça la négociation pour la bille va s'entendre mais ça naza contre peine de mort viens mteza sacré mutoza na makokia kolongola mutu na mukili c'est lui-même Dieu mutu musuta sana makoki ya kolongola mutu na mukili malgré tout bana wana bazo sala mabe na bagi mingi basa ba race mabe et c'est là bazwa encadrement ya gouvernement pour bakuluna o bazala maîtriser ozo comprendre mais ndenge bazokanga bango ozomati ke kuna pe kitina na mboka wana bete ba mabo pour le chapeau ouais wana penza nazali pour naza contre goboma mais nazali pour bakanga bango ba encadrer bango pour na kada bomba msupe bakoza la utile pour la mboka na biso ozomona Django azalaka grâce à ça na kutana na prison nazali parmi bato bateya Django omonaka bima bongo na botema lelo asa pasteur donc na kada bongo nyonso bazaka mabete baso aza barasi mabete bazo na ndelo yenge ya baninga oyoki po muto mabe alongolaka bolamu oyo nzamba tia et pas mutu malamu soko zo fréquenter ye ako influencer yo alors l'état est encadré bango l'état ezwa nakoki ya kofutaka bato basalaka salaire ya malamu oyo bayi kobokola bana bango batangisa bango bazolesa bango aza capable ya kopesa mwana ata argent de poche omona makambo nyonso ekosila mais soki l'état zwi responsabilité na ye te ata bazoboma ata bazokanga bano botamaka bandaka kobima donc eloko na kopesa réponse ezalaki yango wana koboma mpenza non mais kokanga bango koencadre bango voilà. Patriarche Vincent Makela Nzambe vraiment apambola yo na ba réaction na yo vraiment eza kitoko na lobi question eza boye touté kolanda image ya notre ministre ya justice Constant Mutamba tout le monde a qui devant ba civique wana ba kuluna wana tout le monde ki ndenge azo koyebisa bango côté ya bango azo yebisa bango parce que wana ezala ki troisième vague ko ezokende azoyebisa ça bango ke bapesa au revoir na Kinshasa bapesa au revoir na baparents ndenge bakei bakotikala kozonga biso te par là patriarche Vincent Makela droit koloba nini na eloko wana oyo ministre de justice alobaki est-ce que réellement bazoboma bango il faut toyeba est-ce que réellement bazoboma bango ari pe koloba bongo mpona kobangisa bango ozomona omona te so toza na mwana bandi kolela attention bandi kopse tala soda zoya ok atiki pe kolela donc bada wana normalement makabazo sele eza mabe ya kosakana te nga nalingaa bango te tuna bongambo nazo bana sepelaka na bango te mpo namona badega bano basala elekelanga ozo comprendre donc ministre Constant Mutamba aki koloba na bango gentiment te et tant que ministre tant que trop beau parent et puis tant que responsable
oyo moto aza koassume fonction moko monene na mboka na biso ayi kosekisa bango te il faut tenir bapropos wana mpo bamona ke bazali kosala mabe c'est ça le problème na condamné ye te il faut bazwa peur bebake l'état azali soki tosali boye tokozala pini en tout cas ministre wana longonia kola pambola ye ok merci beaucoup papa Vincent ndenge olobi nandi bokebi nyonso to olobi par rapport ya barasi wana papa Vincent po tobi ke barasi ya mabe esprit mabe etinda bango wana esilaka na nkombo ya yesu au nom de jésus bino bapaster apport nini eza mpona barasi wana to mpona baesprit wana elongo na spiritualité teke bino oza bahomme spirituel bojouer role nini mais ke na prison mona même na prison baeglise ezala nga nafongolaka église na prison ezala na bamembre ebele ozomona et puis l'église oyo nafongolaki na prison wana bagrand assassin bazali kosambela kuna bamolamola batabazo bascram babisibisi basu balhomme sans cœur yo akoma bassassin mais mingi na bo mpe babongolaki motema c'est pour cela bato ya nasengi encadrement l'état aza kokwese bango na musuni boye mpo bazwa peur bakoma iti na mboka na biso et puis aza ko na prison bazokende aza koyebisa bango bamisala biso basali ya nzambe tozenge mpe kobeta sango malamu tozobeta 7 ya sango malamu alors tozosala symbiose tozosangana l'état mpona bo baki konza bakorécupere bango babongola mitema babongoli motema o mpe l'état korécupere bango bakoma bamécanicien bakoma baménisier bakoma bamaçon bakoma itili mpona mboka eza mabe te mais comme si bapaster lelo par rapport na bino ndobi otiaki bajango wana mais lelo tomona baza te okota meme na baprison otia bakulu na bachange tomona yango osala masuku bon nayebi te parce que la génération na prison te je crois que église catholique bazaka na bato bazaka bakendaka na prison mpona koteya baprisonnier même église de réveil mosusu bakendaka mpe na baprison mais protestant bakendaka na baprison donc yango nde babengaka bapaster oyo baza même kutu na basoda na basoda bapaster bazali babengaka mpo baomonier donc c'est ça le problème je crois que bazali paster non valable. Merci. Patriarche Vincent Makela, Kinshasa ezobonga. À vous la parole. Ezobonga na ndenge. Mais ezobonga tozomona bakosala bamisala. Kinshasa ezobonga te ebongi nani? Neti biso na Éthiopie bazo renouveler makadam tozomona mosala. So bato makadam moko ndenge ça c'est bongi. Hein? Et bakosala ba makadam par-ci par-là. Ah, bilo tozomona ngo gloire à Dieu. So que ça c'est bongi za mabete. Il faut bonga. Parce que ça c'est zalaka boyete. Taneti skoli kama courant. Et ça passe. Biloko nyonso oyo neti kana za pasteur. Oui. Nazwa ki ba cadeau belé. Ya bloka kolia ba nini. Mais nyonso mabe na boaki yango. Mais SNL de fois charge à boaki yango. SNL fa futa biloko. Nada ko futa. Na ba pays misusu SNL ko futa. To boaki ba carton ya ba soso. To boaki ba ngulu. Mipanzi. Nasoli kama solo. To boaki yango. Noki mawa mingi tamble on boakami. Ile batu balia. Olia batu balia. Mawa mingi. Mawa mingi. Donc biloko na zwaki na bonne année. Ndam na bombaki. Potolia kata muke et puis nabisaki mwasi na ngai ndambo akabola batu mususu ango kabola ngo batu mais lokola courir saté moi 2-3 jours courir saté biloko ne se poli mais naoka ki ba ko tika so facture kala mingi tawo facture ngo za ba ko tika okezo songo ba ko tika kala mingi te abo to atoke so saba ko swa si biso ba pepe to komela ko na ba wumbu yono lo ba ke na mboka na biso moko mais tozo sepe na mboka ngo te to komela ko na ba wumbu biloko nyonso ebebi na bebi za bafrigo televizio na nga monene ezika me bafuta yango te nani akofuta yango
Oh le nana. On réclamer te, faut que réclamer. On porte plainte. Oui, on réclamer. Yo bimbo côté. On porte plainte pas na. Mais au porte plainte même na régie des eaux. On porte plainte en wapi. Mais na parquet. Pour samba nana. Au samba na bango. Maître Daniel Tumba zawana maître Jules Consolat bazana maître Kiti Ami. Ah tika. Zawana ba osamba. Tika na yo tika. Nana moya esne le refunda akene kuna pa ke osamba. Nani? ekozala lokola nzinzi okwa inoseya se batindi bavoka biso mpe towana bavoka totindi bango ya sel ouvertif tika na yo bamaiki mokebaki baza na prison te aza na bavoka ye otayebana honorable mobimba ozomona makamaki mokebaki ozoka solution yango ezozwama Jean-Marc baza na prison nabika na Mike Mukebaki lisumu na grave ya sala o ba ko sambisa yete to ba pesa ye etumbu na ye abongi da yango to ba kite ye lokola ba tumba desina vanda wana avandi kuna lokola snel ezali ko société à l'état oui yo ka c'est l'état yo akolinga olongisa yo libo snel jamais botika na binu oyebi ke bato akufaka na bakable bato asineli wana flamme nazokosa bato moni bakangami na bakura wana adedomage ya famille wana azwa bango en charge bakundame bato wana bakundame bango te botika tovanda tozati mokolo vraimen mboka na biso ekobonga pardon mboka ekota na kati ona eloko babengi état de droit wana malamu soki aboye mawa plein. Merci beaucoup l'homme de Dieu, toi qui bien, toi qui est vers la fin émission, la dernière question là. Papa veut ça par rapport à tout le membre du gouvernement. Nicolas sur les cas, gouvernement a payé ça a promis ça malade moi que mbo que zo bonga pour les autres qui t'attendent. Même le transport ou Antonio Camara qui t'a. Biloko zo qui t'attend. Mais ndenge ba qui ne ba ça la marambango et zo qui ne dit c'est que membre bien zo et na mboka ça bien. Bon na ebité wana question faut na mama bene mutu. Yaza mwasi mtakendaka akendaka zando akendaka bawenze minazoka bato mingi balobaki bakonzi balobaki biloko ekitatalo mais kutu na bona nene biloko ebataki talo on dirait que mot d'ordre ya bakonzi aki respecté te mboka etambolaka ndenge wana te nalobaka l'état na peuple fo babanganaka l'état azobanga peuple mpe ezobanga l'état mais epa mboka biso na mboka biso ezali au contraire. Et c'est le contraire. Et biloko emataki. Mais noki mo mikolo yo, le to le quantième. Les lots toza juste les 9 janvier. Noki mo ba soupçon que biloko monsieur qui titalo. Wana Betsabo. Monsieur Ezabo. Soki qui titalo te ezali kama. Parce que papa koko sa mwana te. Soki le baki na koela obimi, obina mwana na koela yo eloko apema nakoyela yo bonbon nakoyela yo biscuit tant que parent il faut sala yango mais bakonzi so balobaka trop mais sur le terrain makambo baprometaka biso makambo balobaka esalamaka te mais soko esalami gloire à Dieu nabeteli bango maboko biloko ekita talo mpo pasi eleki biloko ekita talo vraiment kozala malamu. Merci beaucoup. Tourne vraiment presque dans souka. Nous avons pas molo papa Vincent. Passer flamme. To clôturer vraiment émission les lots. C'est temps je passer flamme dans la question. Dernière question. Yo c'est une dernière question. Mais passer flamme pas tout la dernière question. Ça malade. Dernière question pour te clôturer. Merci donc voilà question ngai ya séparation ya émission ya les lots. Nous avons pour na patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela. Na domaine ya Kinshasa, na domaine ya ville ya Kinshasa, pourquoi ba gouverneur bazalaka ka mingi batabana de pourquoi? Bon, naza moi politique te. Wana faut tuna ba basala ka politique. Pona mona kango ndenga balobaka fo ville ya Kinshasa ezaka gouvernement na batabandundu to bato ya ba Congo. Bona comprendre te pona ni. Est-ce que Moutou Kassai a redisé? Est-ce que Moussel a redisé? Quand il faut Moutou Abba Congo, Moutou ya Bandou. Mais tout le monde Moutou Bandou, ya Balouba.
nayebi te nayebi ekolo ya ndeko bati te nayebi te soki bati aza mpe bongo nga nayebi te parce que bon nayebi te nazoloba ndenge elobamaka bon nayebaka te mpo na nini bon mais eza malamu te parce que tribalisme na mboka ezalaka malamu te toza bana ya mboka moko il faut tozala kola toza bekolo moko muluba azala te mokongo azala te tout ça tosala kwa ndenge ndenge epoka mobutu nepoka mobutu biso tofaa na mbandaka na 1975 ti 1978 tovaa na mbandaka tozalaka na batata leki ya bamongo je te dis la vérité na balikamba solo tozali na bamama kulutu ya bangbandi ta tokendaki mbandaka tozalaki na batata mwasi ya baluba ozomona cohésion na mboka so tozwi problème ozomona mpena muluba ya alobi muswele ya alobi alobi mpe solution ezwami on a mpena unité ya makasi makasi en tout cas wana mpona mobutu kondo mobutu le maréchal mobutu eske azali lelo tribalisme pardon ekoti mwa moke na mboka na biso ozokabila parti politique oyo bamongo na bamongo oyo bangala bangala oyo baluba na baluba oyo batabandulu na batabandulu oyo bakongo na bakongo mekala ezalaka te il faut tosala makasi mboka na biso ezonga lokwa nde toyaki na epoka mobutu bo moko pene ezala vraimen kozala malamu tika nzambe apambola congo na kombo na yesu masiya mpe na bakonzi ya congo merci. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela. On va continuer par dédicace na pour ça la synthèse émission pour tout comme je vois na souka émission. Tolobeli makamamboka ba dédicace ezate. Mbote mingi na mwasi na ngai. Mon œuvre d'âme nzamba pambola ye. Pe mbote mingi na batoto ebe na bango. Bana ngai ya kondima na Europe, na Asie, na Afrique, na Amérique, pe na Océanie. Nzambe na biso apambola bango loka tolobaka mamboka ba dédicace ezate nzamba pambola ba konje ya Congo bazala motema malamu pombo kekende liboso et surtout asoka mampinga na biso po balonga banguna nzale loko na Congo tolia malamu totangaka malamu bakelasi ya malamu eza na Congo bopito ya malamu eza na Congo biloko ezala ebele et surtout misala ba société ezala Congo pona bato basalaka bafutama na salaire ya malamu et tokozanga te kokumisa nzambe mpona mboka na biso Congo démocratique baenlèvement esila batuerie esila baassassine esila kuluna esila kimuibi esila wana lokumu ekozonga epai ya nzambe mpe bolamu ya nzambe ekozimba mboka na biso Congo. Merci beaucoup. Bien papa Vincent nzamba pambola yo l'homme de Dieu vraiment na obi misi nzamba zong c'est belé. Pasteur Flamme ba dédicace pour to clôturer vraiment émission tomi presque na souka. Na pesi mbote kaka na ba maître Ciel Ouvert TV, maître Julio Consolata, maître Daniel Tumba, maître Idi Amin Cha, mon avocat Cambès, na pesi mbote na Maya Tomo na Paris. Mobali ya Mama Tita, na pesi mbote na Asie Moutali na Bruxelles, na pesi mbote na Héritier Kassomo toujours na Bruxelles, na pesi bonne année na association Plan of God, je suis né pour partager. Wana nazomona mama nanu na niangara na Kimbangu, nzambe apambola association na pe bo partager bo ta émission oyo na plateforme na bino ya association oyo pe nzambe akopambola bino na pesi mbote na prophète Condé de Paris, maman Bijou Condé de Paris, prophète Chancelier Lema, pasteur Shekina na Allemagne et sans oublier na pesi mbote na bana nyonso ya vallée de Bereka, maman Bénédicte Makela. Wana zali kulongani ya patriarche Vincent, œuvre d'art ya patriarche Vincent Makela. Na pesi Josué Luanda Bron Bote, na pesi frère Nabiso Caleb Makela Bote, na pesi frère Nabiso pe exaucé,
ba mbote ebele na pesi mbote na Fabrice Kimpala na pesi mbote na Serre Divine Losambo Serge Laflageau. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup wana meza sukisi émission na biso rappel na pesi merci na ndeko nyonso surtout la joie qui occasion ya kolanda émission oyo bandekino na suka nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino na mabota na bino partout bozali na mamunyo surtout bosala ekende liboso sans oublier na moi na sima ya caméra Josué Liwanda na équipe na mobimba oba musala kitoko nzamba apambola bino na bosala te Maman Bénédicte Makela mutema ya patriarche pe église va être comme mobimba ba nzambe nyo surtout na pesi bino vraiment merci pour toujours na ser makolo ya musala ya nzambe nzamba apambola bino pe les rochers sali nzamba apambola biso nyo surtout sans oublier Divine Losambo na va être beka bandeko nyo surtout oyo balingaka Ciel Vert TV bo s'abonner bo partager be émission ceux qui bomone loko bo ça ba suggestion na bino bo commenter wana bo mona ba commenter na bino to numéro na mona bino mikolo bo benga benga te numéro za na moni o mukio moto moya mneto komi wana za numéro bo ya mamusa nzambe patriarche Vincent Makela bo benga bo za édifier na mamusu ba question tout bo retourna à répondre bino to comme vraiment presque la souka bo za la prochaine Ciel Vert TV à la prochaine émission bo za toujours édifier ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na tata ese mwami likolo balinga mina ye ciel ouvert